from today, chaque fois que nous serons en train de louer, whenever we're praising the Lord, il sera strictement interdit toute forme d'animation dans l'église. that will be forbidding the kind of shout in songs in church. On va danser, on va louer, We can praise the Lord, we can sing the Lord, mais que avec des chansons. but only with songs. Je voudrais plus qu'il y ait un seul moment That I just need in one moment. où on fait... Ce n'est pas un péché, It's not a sin at all, mais c'est pour la forme. but that is just like a kind of form. Et je ne trouve pas la place de ces choses dans l'église. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote ya MDG TV Mafuta Yasika. Nous avons un papa mbana et bien nous avons la grande dame avec un grand chicana cadre actualité bandeko Babolingo. Et il s'agit de Yamomo. Pasteur Moïse Mbi et 4x4 full kit. Comme on a musumba liboso yo kango na oyela na bossa na kosala émission. Bon mon ndenge pasteur Moïse alobaki kombo ya sika fo boko ma benga ye yango wana le biso déjà to mo benga kombo wana en tout cas na bossa na kosala émission. Bino mo boyo kala matoye na bino po ezala teke no bino ba YouTube mama musana bino kaka yango yo. Koko sela basela nzambe makambo pasta 4x4 full kit intervention rapide je crois hein et là moi ba j'ai mais bref na oya na vidéo na comme ça bino mo mona po ezate ke non na bakisi makambo désormais na église cité Bethel babilo to bengara seben eza souté bon seben c'est trop dire mais ba toute forme d'animation à lobby voilà toute forme d'animation et puis à expliquer puis bah donc ce qui veut dire quoi bon mon na église ndenge za la air moko allez quitter nango quitter na se tombola bimisa kotisa ba biloko wana donc les a sous-sauté bino ba bi kongola critique kaka mais nga nga to me ko ça moi réflexion moi analyse pardon to réfléchir hein et puis tout ça moi analyse il a raison ou pas qu'en pensez-vous? To réfléchir na moké. À mon humble avis, na monique pas ça a raison. Aza a précisé, aza clair à l'obike, toko bina. Ezate yeba pexi bat babina soute. Non, on va danser, on va louer, mais babiloro ya ba animation wana bino boyebika ndenge koma na ba église lelo na ba danse moko compliqué bat bazo bina na ba linda. Bat bazo bina na bango basele bat bazo bina na bango soki banini wana nyonso onoka ya mabine uta na lola et passer à réaliser que ezokotisa désordre effectivement il a raison kala bandeko tango église nzambe ezala na église nzambe babiloko wana ezalaka te ba frère Patrice na banzemo na bango banda ko tolérer babiloko wana te bazalaka pe na raison mais malheureusement lelo échange. Bon, on peut pas côté na ba seben. Seben a mabete, mais ba seben bo comprendre ba seben on na oloba na do seben quoi, seben penza. Babilo wana eko baby sa banzembo to banda ko benga ya nzambe. Ba matu Samuel ba binisa pe bato. Mais na ndenge ya kibonzambe. Ba momba ya ba binisa pe bato. Alléluia, alléluia, allez. Oh bana nzambe ba koyemba. Et binisa pe batu mena ndenge ya bonzambe parce que Bible zoloba il faut différencier ça entre bato ba osela nzambe na ba osela nzambe ti malheureusement lelo bandeko nanga ba animation wana ya benya wa animation na ndenge ya propre bika ba pasteur ba terre na ba français ndenge ezalaka mais na linga to benga ngo seben
baseben lelo bandeko et bebisi musique ya nzambe. La famille, je disais, baseben lelo et bebisi musique ya nzambe. Do e komaso opesi mukongo oye bate wana na zo beta okanisa fere okanisa fali okanisa wera so bozu batu lokola ba Olivier Kalabasi oyo bozu batu lokola baza mwa ebele ya baloyenge baosa désordre timvundu lelo na mambo nzambe voire même ba Mike Kalambai bomoni concert Mike auto beta dernièrement bazu bache concert ya JB na ye na bapa na ba danse zo kenzela mako wana nyoso pona nini le faire tolérer tout est permis tout m'est permis batu bazu mokili baye na wana bonzambe batu bazu mondanité bakoti na wana église nyoso ekeka na konti ya mabine uta na lola malheureusement ezo boma bonzambe et mutu nezo tuna maka à chaque fois batu bobi na ba danse wana est-ce que c'est Jésus qui est glorifié? Parce que ba danse moko obscène s'il vous plaît na kati ya église oka mama azana banzoto ebela azana ba forme mais aza ko kita na sazo ningisa mfwenga on dirait lika mususu. C'est triste bande konanga na ninga na sala ba émission bo ba mikolo leki mo ebele na monaki vidéo moko je sais pas si je vais retrouver ça na obunda comme na se rappeler na obunda na ko retrouver na me ko retrouver vidéo on a certainement ezali ya sœur oyo kombone nani sœur oyo aimba pe bien boy certainement ezaye parce que na yo landai mo ba concert na ye na yo ka na ba crime ya bongo ezanga tina et cause les aye tellement ba tongo pe mingi na ye ba on penza trotter kombo sœur nani azo mba pe banzembo bien boy o ayembi nzembo ya talanga pe na bichilu bate perere perere bukalenga wani tambo ayudai sœur wana comme on ezo kimangai certainement ezaye parce que ba concert na ye na landi aza ba crimo ya ezanga tina trop et na moni morceau nzembo mo azoloba kita na malembe et kosi sa énergie nyonso te bandeko na toza na kata présence en nzambe na ebite ozana mbetu te na mobali na yo tout ça au nom ya tellement batu bazwi nyonso bagobe bakoti na kati ya bamemi yango na kati ya bonzambe au nom ya tout m'est permis de tope ya mabine uta na lola et du coup batu bakosumusisa batu bamusique na badanse mo ozobina malelo na baeglise bandeko c'est compliqué na oluka video wana et na komeka kotiela bino na bavideo misusu na monaki ya batu bakobinela nzambe soi-disant bokoyoka pasi na kati ya église plus grave likolo ya chair. Donc moi je crois que Mbiye a raison pour na komema ordre kotia ordre et puis discipline parce que soki discipline ezate soki ordre ezate na mosala nyonso mosala ebebi et plus grave na kati ya mosala ya nzambe dans l'église de Dieu encore une fois de plus surtout soki ordre ezate eza désordre soki discipline ezate en tout cas eza compliqué. Donc moi je crois qu'il a raison babilora ba sebene wano ofre parti sa benga ngo ba sebene na ki atalaku na kati ya église honneur kokumisa nzambe. En tout cas moi personnellement nazali d'accord na yango te parce que lelo esali ke confusion totale ekoti bato bazo basuko distinguer te wapi musique ya nzambe wapi musique oyo tobengaka ya mokili et du coup ça pasi et ça mabe et inspiration comment bato bakoma kosinspire na bango na musique ya wenge ya kofi et autres ba instrumentaliste bakoma kobeta na bango koko te nazoyoka vie quadre mpo nazwa mwa ba non c'est David na Zamba bana kosinspire et pas nani. C'est ça, c'est que les gens oublient et que les maîtres de tout et les créateurs de tout c'est Dieu. Qu'on apprendre baboyi yangote mais s'inspirer sur quelque chose et pour na kozwa kosalela nzambe tu ne peux pas t'inspirer na monde na peut-être on se faire comprendre kokende classe koyoko la musique eza mabete et ya malamu mais kolanda wera to pe koyoka kofi pona s'inspirer na betela nkolo non wana komi diabolique
wana eza so bonzambe te nzambe ye moko ako inspirer yo tango ke ko apprendre oyekoli tu pries tu demandes à Dieu de t'ouvrir l'intelligence et de te donner la mélodie nzamba osala en sorte que y a eu différence ezala na ba wa mokili siko tellement batu ba ok ko s'inspirer kuna ezo sala ke différence moins ezala ezate donc le fait que na yoka ki kofi pona s'inspirer du coup frère Songolo so azobeta nzembo na ye na beti par rapport ya ona yoka ki pa ya kofi et mbala moko ekotisi bitoto ekotisi ba colquette sauvage ekotisi poison na kati ya bonzambe na yebite so batu ba comprendre parce que na mambo musique batu bazala ka na tendance ya koloba non différence ezala te biso to beta ba même instrument biso to sala do remi fa solo oui muto boya ngote mais il faut boye barake inspiration ezala na source soko yemba te oyeba te ngana yembaka il y a pas longtemps c'est plus ou moins des semaines na auto nzembo moko bo dommage que na kangi ngote parce que ko kanga nzembo isa facilité tellement na auto zongo pe asika awa na komi ngo propreté na auto commander mo na auto nzembo moko na pongi na ngai je dormais na oki mélodie moko etant na lamuki na yango na zui téléphone enregistré pour ekimate c'est différent na mutu o azui rache azo yoka pour s'inspirer et puis après lobby akei aluka betela nzambe eza ndenge moko te donc oya nzambe ye moko mutu faut la source ye mutu ko inspirer ye mutu ko pesa yo est-ce que boye baraki ba musicien mingo bomona monde eza na ba solfège musu ba betaka eza na ba solo musu ba betaka eza la satanique eza la diabolique ba ata musu na album ba ta ba koti maison ba bisi bango côté boye il faut bobeta cri songolo toyoka ba cri ba tsusu kokele ba demon bala okidi toyoka ba bilo on eza démoniaque satanique siko ba kopesa bino peta musu son jouer ça comme ça na lana témoignage à flamme kapaya alobi une fois à mon la révélation de Mazo la kisaye mutu mo azo beta azo yoka to azo beta ba biloko na ya banda ko beta rawana et du coup la personne a beli liboma flamme kapaya pona nini parce que ba source y inspiration ezaki ya normalité c'est ça bref ezali émission de Rolobela sur la musique dans sa profondeur je crois mon konda mo repesa nzela to vanda to meka ko expliquer certainement et batu bana nzambe bele ba comprendre parce que lelo oyo batu batenaka rigueur lorsque nous disons la musique du monde ou encore musique wana batu babenga ngo monete que musique ya satana to et batu batenaka rigueur en disant que eza n'importe quoi musique nyonso za musique nyonso za ndenge moko non derrière toute chose il y a un esprit musique nyonso za musique oui mais derrière cette musique ozo beta il y a un esprit et tous la gana tendance mibale négatif ou positif ou bien c'est Dieu ou bien c'est pas des points barres c'est ça donc moi je crois que Mbi a raison pour n'avoir ordre et puis discipline en tout cas il faut vraiment restriction ya ba mambo belé il faut ba limite ezala car pour nini zamba za la glorifier si réellement nous voulons servir Dieu ou encore nous servons Dieu ba n'importe que côté trop na babiloko salade bitoto désordre côté trop donc du coup bozo ranzembo bozo mbate o ferré o kofin et ba comment ko s'inspirer ki ozo maloba ya banan baza ba parolier a kofi na ba misusu aki ozo ba maloba kuna po aya a ko tsango na kata nzembo moko ozo mbela nzambe matande est-ce que mutazo yeba o yandi meli et puis le pourquoi ça chrétien que Dieu nous aide c'était ça. Et partager na bino sinon abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos, surtout likez et activez la cloche pour ne rien rater. Tout le monde aime Balasimade, bonne chose, merci, au revoir, bye. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu
ya sorcellerie nationale ata na oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa sekwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomine la santu Lise kwana yo tokomine balongi olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa nzambe na ngoya olatike mo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mes peurs sont na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olengo bebi naza toxike grâce à lui ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo pasi
kolamuka abimaki elingala moto. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango. Yango bien aimé bato na bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona